Mbote mingi na bino ba ndeko balandi partout bozolanda na mona tozalaki na mwa petit problème awa tosuki bana déjà kodiffuser mais on dirait toza ko mwa problème awa na baoyo babanda déjà kolanda biso bolimbisi ba ko enregistre yango kaka na intention ya kokotisa yango YouTube soki quelque part azolanda en tout cas bolimbisi parce que tosala YouTube tojina mwa baoption awa kwa mikolo ebele na eti te azopesa awa na kotisaki ntango na che video wana ya papa marteau epuis ezoloba baso mibale donc erangeaki te nakanisi yo moto oza kolanda peut-être na youtube okolanda mo après tozalaki kolobela awa soki omoni titre ebele bapanikaka soki omoni titre ele ntango totyaka ngo wana YouTube bien internet eza na compétition mingi donc za kosala na ndenge moko ya koinforme yo kimbaniste esika ozali yo mwana bapasi moto mbango oyeba nini oyo eza kosalama epar wana okoyeba mpe kodeside na makambo oyo osengeli nango kodeside ya bi na yo ok na bandi kocomprendre sikoyo moke eloko nini ezosalama awa na logina awa ntango nazoconnecta yango na Sparkocam Sparkocam eza programme mpona tizaka mo baprogramme ebele awa awa ezosalaka mwa moke kwa alors eloko tobande kolobela awa nalobelaki makambo ya séparation ya église tolanda interview malgré na kobandela susu ndenge nalobelaki liboso te nalobelaki awa makambo ya interview papa martorel asalaki makambo ya séparation ya église bandeko oyo babengaka bango bana bilaka oyo nakomeka moke koexplike awa babengaka bango bana bilaka nayebi te nkombo na bana bilaka soki mpe banda ndenge me bana bilaka tokoboya yango te tokondima ngo kaka boye te me na malgré na kopesa mwa baexplication tomonaki papa martorel babengisaki papa martorel asalaki interview na bango bapozaki baquestion concernant mobulu oyo eza na église papa arépondaki yango mingi soki oza un nom kibangiste olandaka ozolanda makambo église lelo bato basi bacomprendre ke kimia ya congo ya afrique ya mokili kouta na papa sibokimba alors sikoyo bato oyo balobi bazokumisa mpe nkombo ya simo kimbango oyo bakangani esika moko babengi bango bakimbaniste bato wana bazolakisa exemple ya mabe e tozomona baconséquence nango tozomona baguerre tozomona mboka yango kaka wana rdc donc mboka suka mpenza donc mboka suka na bamakambo ebele alors yango wana sikoyo biso tolobi séparation oyo ezokoze mwa makambo ebele oyo ekomi ke soki oza yo nde moto oza na makasi ya koloba yo olobaka bien bato soki ozoloba le tendance bato soki bazala na tendance ya koyoka mingi yo bata oyebda na raison na makambo azoloba ozomona alors lelo totali soki oza peut-être ndeko okendaka na 3 egala 1 oza un nom kimbangiste oyebi makambo oyo église te oloba nini balobaka bakoka simoki mbango baweleli bokonzi baweli lar ekomi nango ligablo ozomona elobaka ekomi nango ligablo baweli lar or soki ozali mopanzi sango ozali un congolais ozali africain ozali soki nini oyo oza osinteresaka na makambo ya église kimbangiste esengeli na yo ozala éduke na makambo yango bato ebele bazalaka baignorant to likambo ezosalama
moko ekoti awa donc namoni lokola babengi nde wana ah bonjour ah, ça va nazosala émission nazofilme ya quelques minutes na osisa na osisa ekili ah ok ok c'est bon ok en tout cas bon nakanisaki na ndenge kozongisa pele ezalaki ndeko nanga abengami ya mwana sikoyo na nde na banda koloba bolembisi na batamba omoni eza ya direct donc esika yo ozali soki oza kolanda yango na youtube ndenge nazalaki tozosala kona intention ya kotia yango na youtube donc soki olandaka makambo ya église oloba nini bakokwa simo kimbangu wana bageye surtout bapapa na biso mpe balingaka kolata bien moni me mikolo oyo moni papa simo kimbangu bakongole bandima ye parce que azalaka te liputa azala te liputa jésus soki bato mpe bamosusu bandima ye parce que omoni nzambala omonaka baforme wana donc eza onire ndenge moko te na ndenge biso tosalela vraiment nandimi teke soki papa simo kimbangu azalaka na boye jaquette à cuir omona beza na jaquette à cuir jaquette à cuir kuna babeti mpena ungao ta mosusu kuna bandenge ezalaka kaka batie babeti mpena eke ungao greffe kote moko boye donc bato surtout bato mwindu nga balinga bana obude ozomona balinga bana kobude mpona kaka jaquette à cuir wana papa simo kimbangu abeti balinga babude ye balinga bandimi teke bakongole balinga bandima ye ozomona balinga bandima ye te ozomona lelo papa simo kimbangu lokola abetaka liputa ndenge ezalaka kaka na mitu ya meme bakimbangiste na mitu ya meme bakimbangiste bango bayebaka ke simo kimbangu soki papa simo kimbangu abimeli yo akozala na forme kaka wana alati liputa ozomona donc akoimagine te ke akobimeli mpe ke aza mondele akobimeli mpe ke abeli mpena boveste mpena bien mpena na cravate ya rouge abimi mpena boye aye wana donc papa simo kimbangu abimeli yo abia ozokende mpe ale namema yo antuka oza na problème aka namema yo na peso boye simo kimbangu mpena ko me abimeli abeti veste ozomona me na mutu ya mutu oyo aza humain ayebi kaka ke soki simo kimbangu so nalali na loti mutu simo kimbangu fo azala aza ya liputa orske wana ezalaki mpe foto le fois mona ye neti koto eza neti mwa molili moko bolongi ezomona bien te ozomona alati liputa atelemi boye mingi atelemaka kaka jara te asekaka aye azaka na forme moko boye ndenge moko mpe soki omoni mama mwili abimeli yo fo azalaka na forme moko boye mama mwili kaka mama mwili donc forme moko liputa akangisi boye donc amoni mateke mama mwili akobeta mpena wax donc abeta mpena piese hollandais ou bien métrage moko boye abimeli mpena bo mama mwili ozomona donc na mutu ya mutu sa atie asa apesi nzambe condition ndenge nzambe fo azalela alimite nzambe yango mona bapapa na biso lelo bana problème bana vrai problème parce que ntango atelemi wana sikoyo ozomona en tout cas po martorel abeti mpenza ozomona menake veste soki atie veste evandi epesi na forme bien yo ta aweli mbongo
baola balanga bango kito soka azotambola abeti mwa chaussure na bien lokola azali na bana ebele balukile mwa mokoto moko ya bien mwa chaussure moko ya bien wana mwa ya bien mpena baoyo ya style asi ya lelo ota yazola ba western boy mpena oyo mpena mwaza na molimo ozomona bakobude ye parce que moto aza nde wana alors lelo papa Martorell asali interview na interview wana ndenge na motuna yo olandaka makambo ya bakimbangiste olandaka makambo ya Congo ozolanda makambo ya mboka bana simoki mbango bakoka simoki mbango babebisi lingomba bango mutu baza kosalaka epasi lelo ekoma biso bana bilaka tokoya kobongisa banini tosala mais interview na papa Martorell alobi makambo yango na alobela makambo nini oyo kaka ekolakisaki yo mpe moto okendaka na 3 oza kimbangiste ya nkamba malgré église kimbangiste wana ya nkamba ezochange déjà bazokomisa yango ndenge mosusu yo okendaka kuna sikoyo yoka sima balobaki bolandaka interview ya papa Paula bolanda message ya mama Christine aloba awa bolanda mpe bato ya nkamba baloba bokomonaki makambo papa Martorell akoloba awa eza oyo bango tu balobaka natiela bino bolanda ngo nana tala commentaire mosusu omekana kolanda nanu message ya papa Martorell ekonga na kolinga bino bato bozalaka motema na bino ya kojuge botala lolendo na bango eza te boki mpe na veste te alati veste eza bien obi azoloba na ndenge ngo bazobima bien botala nango wana te parce que bolinga boimagine keye pa abeta mpe mwa liputa azala na forme moko boye boyoka makambo akoloba botala na lolendo wana place ezali boyoka na makambo akoloba ezali hasard te kina mokolo lelo ozala na biso longo ezali mabongisi oyo papa na bino babongisi deja na ye moko fumu banga bongisaki alors papa tosengi na yo beta mbunda mpenza mpo kambe binako beta mbunda mpenza mpo susi eza kaka moko boyokani na bino na libota yango tosengi na yo obeta mbunda mpenza bakolo babina. Merci pas méchant. Au moins quand on parle de paix ou bien d'amour ezalaka bato mibale lelo biso posa na biso depuis crise oyo lingomba ezali kokonnaître posa na biso eza kaka moko unité ya libota ya papa Simoki Mbangu ndenge bato balingaka kospéculer que towelela mbongo kibukonzi. Moi j'ai toujours dit une chose naza prêt ya renoncer même na titre bablobaka ya chef spirituel parce que papa dianga na bandaki koloba le plus grand titre ezali mondimi nga naza mondimi je suis kimbangiste et c'est ça mon plus grand titre et après j'ai mon nom Diangenda Kututukidi petit-fils ya Fumoki Mbangu. Donc le titre de chef spirituel ce n'est rien, c'est pas ça qui fait ma grandeur. Donc lelo on a posons sa unité wana naza nanga prêt ya kozala mundimi nakino ya kozala mundimi nakino vanda nanga na chorale na vanda nanga na fanfare to na n'importe quel mouvement ya église Kimbangu la mundimi nakino vanda nanga na chorale na vanda nanga na fanfare to na n'importe quel mouvement ya église Kimbangu. L'essentiel des actes biso batimbangu tozonga bomoko kobanda biso makila papa Simoki Mbangu pena bandimi na ye. Mais le problème est ailleurs malheureusement. Mais c'est pour dire que voilà jusqu'où nous sommes prêts à aller. Et puis quand je parle au nom de mes frères et sœurs. Nous sommes prêts à renoncer à toutes ces choses, les honneurs, les titres. Moi personnellement, au nom de mes frères, comme je dis, nous sommes tout renoncés à ma titre. Boyoki, papa azali prêt, papa bazali prêt batika nyoso. Alors mutuna mongo susu zali. Pona bakimbangise, papa eloko nini penza oyo message nini oyo kopesa na bakimbangise bandimi oyo bazali kosala ke lelo toza na makoko so oyo.
biso tolobi to mukana nzambe lobi nini bobangi ya nzambe ebandeli ya mayele lelo tolakisa ke tozali na bobangi surtout à la veille ya centenaire ya papa Diangène ngai nazali mwana ya suka biologique ya papa Diangène mais lingomba oyo esengeli te la bolingo eza capable te même en tant que mwana ya papa Diangène nakoka kokende na nkamba na s'incliner to na fêter centenaire devant nzoto ya tata oyo aboti ngai au nom de quelle doctrine donc lelo mondimi nyonso aza sensé ayebi maye papa Diangène ateyaki biso mpe aza na susi ya mutu mwindo aza na susi ya émancipation ya mutu mwindo akoki kopunir biso te pamba te lisumu nini yango nga Diangène akutu toki nasali oyo ekokolimbisama te après 15 ans soit disant parce que nalingaki résolution te oyo eye kokabola e bango mpe bango nyonso bandeko mpe ya 3 baza conscient ya baconséquence ya division tokabwani mboka na biso mpe eza na pasi mais tozobondela mpona mboka ekomaki na kimia mais commençons d'abord par régler nos problèmes et ensemble tosenga na papa Simon Kimbangu tosenga na papa Diangène oyo azalaki na susi ntina mabondeli na ye azosambela Nord Kivu, Sud Kivu, Kasai Orient. Donc azocité ba province nyonso. Donc tout kimbangiste oyo aza na susi ya likambo ya papa Simon Kimbangu il faut azala ne fût que na kibumoto wana alobaka non totia résolution wana de côté makila papa Simon Kimbangu basangana kimbangiste tosepela et ba répercussion to ba retombée wana spirituel ekokako kita na peuple congolais mobimba et l'Afrique en général. Papa bana bilaka oyo Fumu Kimbangu alakaki na banza sanda ke bakola muka bakotela mapoba tombola kombo na ye na mukili mobimba bana wana batelami baye ko comprendre que non solution ezali nango na ba kontina biso te solution ezali na église kimbangiste il faut to bundila lingomba na biso ezonga bomoko po to courage ya kolobela ba politiciens alors bana wana balingaki bazala elongo na biso lelo mais bazali prêt basangana na yo na France na mois de février pona kosolola kaka kobundela lingomba susi na bango zali kaka ke non libota ya Fumu Kimbangu ezonga bomoko papa na mois de février zali prêt ya bango ndeko ya bango mpola lelo awa mais na lobaki na bino tout à l'heure Fumu Kimbangu c'est l'amour la tolérance donc aujourd'hui avoir les privilèges en tant que petit-fils à papa Simon Kimbangu c'est une chose et pour assumer ma responsabilité et appeler les sources les camoufous et l'élo c'est de notre responsabilité yako kabola les kambo ya Fumu Kimbangu donc si aujourd'hui pour le bien-être du peuple congolais esengeli que tofanda na bandeko nyonso tu oyo tozali ndenge nalobaki tout à l'heure tozali partager likambo moko ya papa Simon Kimbangu même dans nos divergences en tout cas pour moi le mois de février bisika nyonso bokoloba je serai présent pour que ensemble to trouver ba solution pour na kobimisa peuple na biso na libulu oyo tozali tono papa to comprendre lelo ke likambo kangami na lingomba ndengi papa alobaki na biso papa Fumbwalongo bokabwana te po pasi ekoya mikolo ya si bokabwani alors biso bana oyo to koli pe na ndako lingomba to bimi pe libanda to yebi yango tozo kosenga bozala prêt ya koyamba biso po tozo kosala ba rencontre na moko na bana ti to kokoma pe na nkamba to kosolola na papa Simon to kosolola na papa Zako pona ndimi na ngai te ke mupepe ya peuple congolais ba kokanga yango tozali prêt pona libota Fumu Kimbangu tosala nyonso papa mono ya suka
En tout cas, déjà une très bonne année 2018. Ndenge na lobi koyeba fumukimbangu pe kosalela eza makambo mibale. Donc soki 2017 tolakisaki ke toyebi fumukimbangu, 2018 tolakisaki tozali kosalela ye na bolingo na mibeko pe misala ndenge papa Diange natikelaki biso. Donc lelo ndenge nakolobaka papa Simon Kimbangu aza neti mutuka. Tu peux dire que tu as une belle voiture, hein, mais si tu n'as pas les clés de la voiture, il faut démarrer. Voilà. Papa Diangenda, Baronde Bazali Fongola Yamutuka. Donc on peut dire que nous avons une belle voiture, nous pouvons dire que nous connaissons Papa Simon Kimbangu. Mais, Tolanda Pambate Ba Oyo, qui peuvent bien nous parler de Papa Simon Kimbangu, ce sont ses fils qui étaient investis de ce pouvoir spirituel. Voilà. Donc, ce qui est à comprendre ici, c'est fini. On ne critique les détails. Mais, nous avons dit que 2018, Mbulo Tozo Banda, Papa Simon Kimbangu na Mawanaye, Azu Sabiso, conscience, Afon Labiso, Moutou, Pambate richesse, même ceux qui m'appellent Nabiso, ils sont riches. Mais ceux qui connaissent ces athées, voilà. Donc, on n'est pas fond la biso mutu, pas fond la biso maye le poète 2018, tout là vraiment tout ça dit banana. Merci. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kane, qui vivra verra. Okay. Nakanisi bouti kolanda wana alors nakanisi bouti kolanda wana vraiment interview ya Papa Martorell. Papa Martorell ake penza na mwa mozindo pona kolakisa ke yo non kimbangiste oza informé malamu te na makambo ya église kimbangiste ozalaka informé bien te yo kimbangiste okendaka na 3 égale à 1 oza informé malamu te na makambo ya conflit oyo. Thank you. Moni, yo kimbangiste, oyo kendaka na 3, okendaka na 26, okendaka kosambela so fanda no pela ndako, oyeba lelo, banda lelo, malgré papa mosusu baloba yango deja, oyeba ke, eloko ekanga bango bayokana te, eza bango te, eza lolendo te, alobi soki kutu keki chef spirituel, bomonaka mingi nga na ba vidéo awa, botala bien, même tana loba, moni ba mo wana o sa grandeur, Isolokele, Paul, sa grandeur, Martorell, boye, sa grandeur, na ba vidéo na tchaka mote, eza na raison moko, parce que na yebi, lokola ndenga na loba na bino, lokola ngamu na top, ya presse, ya internet awa, ya église kimbangiste, na 3, na kotoyo. Donc, na moni ke na bi presse eza na musala na mo. Presse okabino moni. Eza na rôle ya ko informer, eza na rôle ya ko former donc ko éduquer. Eza na rôle ya ko divertir. Ba musoko na robel kamoko ayo kia. Omoni on a na stress wa yo mo. Ba musuli kamyo ba oh, eza boy. Eza na rôle ke fona na la ki sa patunzela ya malamu. Ozomona? On a saluté awa eza boy awa eza boy bomona tauna loba ngote eza te parce que ki na yebite ki baza na pouvoir moko boye eza te na yebite ki baza boy tout ça parce que pai nanga na lobi pour nga na bomona ngo importance c'est parce que loko est important eza te oyo do koma wana ozo tchaba titre minene kaka lelo biso bakimalizo mongo nango important
ta grandeur boyna boyna boy ta grandeur Micheline qui solo kele ta grandeur Martorai to ko communion na bato oh to ebiga ba sa grandeur aza moko to ebiga na boyna boy sa divinité Simon Kimbangu kiangani sa divinité to ba komba minene no ngasko na mona na bibolo ko la ngam na mkonji na bango awa ngasiko fona il ne place où na ba problème place au pena pour tout à malam yo so côté qui église qui bangi c'est lelo peut-être les chances d'aller qui oyebi mutu mo côté église qui bangi c'est depuis quand ou bien mutu mo boaza muta tuna muta wana ou bien oyebi musicien mo boaza tellement na ba fuma longo partout baza musu peut-être oza mwana tata pasteur tuna batu wana tuna eloba tango bozala ko telemisa ba papa malgré to yebaki chef spirituel bonabo chef tango bozala ko tawa papa mawete ya ko telemisa papa papa mawete na ebite soka azaka je crois kufa papa luntadi la batika biso secrétaire général l'air bazo telemisa papa atala ba vidéo awa na mona esika moko te to biale batu ba telemisa ba nene si ale mama malongo telemisa biso wa telemi comme na tunga papa tu vois to sengi na chef spirituel a telemi la biso comme ça to pesa yemode papa pas telemi jamais Unani, parce que le moment important c'est to sengi na papa zoga to sengi na papa même ce qui fait que moi dans les souvenirs chef spirituel ba comme on a pona batu ya mokili biso baza ba papa jamais on va to sengi na chef spirituel a télé la biso comme ça to ko pesa yembo même kuna nkamba kuna to sengi na papa a télé la biso comme ça to pesa yembo to sengi na chef spirituel a télé la biso comme ça to ko pesa yembo peut-être bango na nkamba makambo zo changer belé okoye na kokama te soki ba stara to sengi na sa divinité chef spirituel bona na tango ya ba papa pona ni wala kosala mote zate po bayebaki munena bango te non to monaki yango important te eza ba biloko ya boye pi ba papa ba balakisaki biso ke eza ki chef spirituel o bolo mono te eza pamba ba fantaisie eloko te oyoki pe papa martori alobi yango wana te eza eloko te wana papa martori alobi yango wana comment papa martorel alobi yango eza yango te comment eza yango te eloko ya motuyi eza eloko mosusu alors yo oza lelo non kimbaniste nasala mwa entre parenthèse moko eza entre parenthèse nalobela moke likambo ya bana bilaka entre parenthèse moi entre parenthèses eza esengo mingi ya komona ke bato nyonso oyo oza mwana bilaka selo ndenge bazobenga bino ndenge bomibengaka soki bazobenga bino nayebi te nazominimize motu te nazonéglige motu te nazopesa mwa explication mpo to selon compréhension na ngai omoni lelo bomikosaka te soki oza motu oyo osepelaka na makambo ya papa Simon Kimbangu komikosa te komikosa na maloba na bana na ngai ya solo baza libanda sikoyo onéglige bakimbangise oyo deja bazosala mosala eza komikosa oyo ngai nazomona lelo eza komikosa ntango bazoloba bana bilaka kasi bana bilaka baza oyo bazosalela Simon Kimbangu yo oza mwana bilaka osalela Simon Kimbangu wana yoki papa martorel alobi oza na voiture ya kitoko mais oza na baclé te yo oza mwana bilaka ntango nyonso na bar ntango nyonso soki na wapi tout ça esika nini yo osalelaka Simon Kimbangu osalelaka wapi estce makambo Simon Kimbangu alingi mpenza yo oyebi yango okokenda nkamba kuna okuta bana bilaka ebele na nkamba kuna bazosala bana bilaka bawana bakimbangisa na bozomona nase bana bilaka oyo bazotelemisa eloko oyo etelemaka na nte na mokili okena baparoise kaka kimbangiso omona bana bilaka batondi kuna yo oza lipanda ozaka na ndako na yo ozobibenga omona bilaka soki osalelaki wana
yo kutu mutaliposo sfinga diangenda kuntima ba papa misato omi bengi mwana bilaka osalelaki wapi omikosaka te papa Simon Kimbangu ye wana papa Fumalongo ye wana papa diangenda ye wana papa Kisolokele ye wana papa Dialunga na Kiangani papa Simon Kimbangu na 1910 bino bato boyokaka lisolo moni ne balaka tokozwi lisolo mingi biso bato ne babi biso na la presse toza na rôle ya koéduquer toza na rôle ya koformer koinformer yo toza na rôle mpe ya kodivertir yo ozala mpe mwa osepela ozala pa mwa nani neti mingi peut-être nakokenda mosala te lobi naolandelanga jonga banini tout ça ozomona ntango osali mwa aventure comme ça osala mwa nani bokonfondre te papa donc eza eloko moko oyo ke ekosalama ndenge wana te ke yo ozondima Simon Kimbangu me diangenda ye wana pai na yo aza lokola ennemi moto aye koboma église azwi christianisme akotisi yango na église c'est vrai boza na raison bakimbangisi bazoyokosa Simon Kimbangu soni bona raison wana tokoboya yango te boza na raison c'est vrai boza na raison bakoka Simon Kimbangu bazoyokosa Simon Kimbangu soni bona na raison parce que boza nde babi so bakosolo likambo bakuto na mo te so bayoki église Kimbangu so wana boningo te mais c'est vrai eza makambo ya solo bokosi te mais bokonfondre te message ya Simon ya papa diangenda makambo nyonso papa diangenda alobaki bakimbangisi basali na bango ndenge mosusu soki ondimi Simon Kimbangu boyi diangende donc osali eloko te boloba ndenge babiso nanga deba moko boye na littérature lisolo Simon Kimbangu bango diangenda jamais ndima ke azala bango na bakimbangisi bakomisaki bango kokomisa wapi wana papa diangenda asalaki nyonso alakisa biso ke c'est lui Simon Kimbangu tembe kutu te na banzembo epi na maloba boye na bavideo asalaki nyonso po to comprendre eloko wana papa diangenda donc soki yo olobi naza mwana bilaka ovandaka na ndako na yo ozoyebela Simon Kimbangu na mwa ndenge na yo moko boye ozominimi ozolokanisa yo oza mwana bilaka oyo baza kuna yo ozomona bango lokola yo koya kokorige bawana baza kuna ezala mpe na ndenge yango Simon Kimbangu alingaki c'est vrai ke boza na moyen ya kokorige bango mais bozala mpe nde balobi yo ozoya kolakisa motu mayele ezala mpe na mwa mayele na yo yango oyoki papa Martorel kuna alobi oza na voiture ya kitoko me oza na bakle te bakle wana c'est diangenda c'est Kisolokele c'est Dialungana bango wana nde bakle bolanda bamessage na bona na banani tout ça ali bolanda lisolo moko nayebi ke bato ebele boyokaki kongo bolanda lisolo oyo na bokebi nini papa diangenda alingaka koloba na bakimbangisi na mbanzangumu oyokaki kongo te papa diangenda abeti lisolo ndenge nini soki ntango bakangi papa Simon Kimbangu parce que papa Simon Kimbangu na mystique abandaki kozonga na nkama soki yo moto olinga makambo ya papa Simon Kimbangu kolanda malamu oyo eza histoire lelo bamisusu bazokosalamaka ke bon biloko kasa te ke makambo ya Kimbangu eza kaka bana na ye misato makambo ya Kimbangu soki lelo makambo ya Kimbangu bimi bana balakisi yango eza tata wonda oyo eza soki nani mais si bapapa misato bango nde mpena balakisi Simon Kimbangu na baafricain papa azobeta masolo ya lere na 3 ans 4 ans 5 ans ntango bazobeta papa Simon Kimbangu kuna papa Simon Kimbangu mwana mystique ase double aye azwi bango misato amemi bango bake na ndimba kenge na mystique place oyo ange abimaka na nzete asapo ange abimi pala ngai nazotuna papa me sikoyo yo ozongi suku na abi bino bozala awa bakosimbanga mpe bakosimba bino te so sikoyo mingi boza na bato na bino oyo bayebi histoire ya Simon Kimbangu selo bino koleka batata wana misato ozomona ngai koleka batata wana misato papa ya ngenda na mbanza ngungu abetaki lisolo ayebisi
bato bazalaki wana ke est-ce que bondima apelaki ngambo Simon Kimbangu parce que le père azoya papa kisoki ate yambi bo bayambi ye papa na lunga ke yambo ayambi mais comme na tuna na koko yamba ete alors ba koko bazalaki wana avec vous avez battu que na 1910 alobai ke na 1918 akobota masusu oboyoka ki Kongo bolanda malamu et puis na suka papa tunaki bango est-ce que bondima kapenda ke tu comprends pas ngombe koki boyeba ke Simon Kimbangu eza nani bato bazongisi ezali yo papa tu est-ce que bondima likambo wana yo pe na lotuna yo est-ce que ozaki mbangisi est-ce que ondima kapenda ke ye wana Simon Kimbangu oh papa aloba mote bolanda bien la vidéo o soko akomote jo muto yebi ki Kongo yo soko oza mwana bilaka eza bien oza mwana bilaka ozoko se considérer mwana bilaka mais considérer que Pongo là c'est papa ya ngenda luka pe moyen o luka ndenge no ko salela ye Simon Kimbangu oza engagé la compagnie Coca-Cola aussi c'est examen d'état au sali la aussi ba doctorat ya ndenge na ndenge ba engagé kuna ba tio soli directeur mais okenda jamais musala biko na suka stanza ba futonde ba futonde ngani parce que oza mona bilaka Simon Kimbangu le raboya ah ba le kawo mabobimi siko sala jamais ba futonde. Cette question, je répondre. Alors, voilà, non, papa l'angenda. Et ça, qui Congo, voilà, bien à poser question. Alors, là-bas, si quoi tant que coquille, boyeba, si moi qui m'a mon nani, papa vous en dit ça, et la yo papa, si à tout le monde, est-ce que bon dit ma ben? Voilà, non. En 1921, le 12 septembre, kina tataka kangama mono yakala mu funtatu le 22 mars 1918 lumbukine ya utuka ilukanula nzambi ngwidi lusansu luvuvu kele vafuluki akivo ntangu za gonzo no vo papa uzikututala mono yale makananga si metata katazaba tu kudina ko mono yake mona mono ngatu mono kayani kuonguta buka kuizaga na papa kisolo kele ulo kuzala mayani ka umbongele wonturi ni mutulu mbutika ngani buka kwenda wele kunzalama utulu mutulu kama nabi kwenda wuti kisimbi mune kibeni takisimba munitu bona lo mukyan kakaya mwana vo a papa ka konzola lumaka kaka chade kimbakidi papa wizidi mama fukamane papa mfombaza fukamane kanita wina papa kununtu kuna boma mono pengele fukama papa wiziri na wini mutari yalu ngana kiangani nzebi bo turi mono pelu eki kumakani mamfukama twena papa wiziri simbiri mama eka se mono kanima eh bien mwidi antoto modiam nenkyami kyadi kyansaka tata mbasika kuntela ngando ngeye kulendi lenda kunsimba kunantwala swazabe tuku bonantangwina papa kuna Lubumbashi ubie Elizabethville bosika yena moni ya yuvula mama nchaki mpakelo kunsonga ngamono eske nge mama ngatu papa simone kimbangu kayano konguta yani nokutoka na sengi nuko swazaba ketinge diamu dinagana bona sabu mina bon sobuntele fo mi angage mpasi
kansi kwa konsodia mwintangwani mbushi aizi wedu sansu kwa nkaka kaka kumpesa yani vo Joseph ngeyidi le mosimilanga sidia ku kadi diamu di moska tutela kadi diamu dina muna 1910 la kale min samu buna mana min samu min mekala tata yani we kalu vila kana monosia wutuka dia kamuna 1918 bia wampela ina ntima upamu kini ani papa ni kafue wenda kuna Elizabethville koma dia mana dilenda ganga mana yani prisonnier ebubu yari sia wutuka dia ka mu 1918 yani voswa zaba tawilana bubun tangi fueni mozaba ko tata simoni kimbangu inani eske kuikila lu kuikila ngadio kalu kuikila ngano dia mudina ko nye beto bang kaka bimpovela bingi buabo tuluta bobanga oui se wutu tsebi kan simwana kandu ako vila kana insinza se wutu wi kan sinkan tango bata bobo munta wi eske tata simoni ke bago banzaba te ye wunu kiki kabanze bi ko tata simoni kimbangu ketindani kadi kebesa takulu kebesa tuluenga mutaki solo kele papa simoni kimbangu mutaki ngani papa simoni kimbangu diangenda papa simoni kimbangu betu batata simoni kimbangu mwana nsalongela mumwinga mwana muntu muki mwana kumwa midiangenda kuntima Joseph papa yani kumwa ni Simoni Kimbangu donc nkumbuzo leza na wo mwana nsamuki bakundongelanga vo mwana muntu tangu ina pomujisika karanza ndo katuka beto musete nanga unge mwana kanima luzebi jamu ni nanga tukole zebi doko yisu nani buluto mndeza abadi nebo yani mwana nzambi buna kwenda kuna gatode yani kabazebi kono yisu mwana nzambi vinyile bako vinyila nga tefo yewunu kiki nakanisi boti kolanda wana message ya papa de ngene na yebi ke bato bele bayoka ki Congo soko ki Congo te zwa pena motu oyo akoki ko interpréter da traduire makam papa lobby papa ndenge nalobaki papa lobby boye na 1921 ndenge nalobaki wana okende susu mobimba yango pena te papa Simon Kimbangu ntango aza kozonga ndenge bakangaki ye papa azala kozonga na ye na nkamba wana na ndenge ya mystique na ndenge teke batiki ye yake konze te vacance te bakangaki ye mpe nasalaki 30 ans na mwa selile na ye wana mais amere kose double aye na nkamba toka akomi papa kisolokela akende koyamba ye ayambi ye bien papa dia lunga na koyamba ye ayambi ye bien mais komi na lere ya papa dia ngenda ayamba ye boye bide donc aza kokosimbe te
alors papa esalaki epasi nakomitungisa wana nde sikoyo baya koyebisa papa ose déranger parce que tata papa soki na 1918 akobota masu na 1918 na 1918 papa adiange na kuntima nde mutu abotama na 1918 alors sikoyo papa ntango atunaki wana nde atuni sikoyo ngonga ekoki boyeba papa Simon Kimbangu nani bato bazongisi ye ngeye babi eske bondimaka likambo wana babi bondimaka yango vraiment te alors yo mwana bilaka ozokota en conflit na makambo oyo papa liangenda enseigné bakimbangiste papa liangenda boyisi bakimbangiste Jésus te oyoki kuna alobi eske bondimaka penaka Yesu mwana nzambe eske na mboka na ye bandimaki ye ozoka papa liangenda kontima tambala moko atikala koboyisa bakimbangiste Jésus non ebaki na bango vrai Jésus azali eza ya poso wana oyo oyebi te eza ya poso wana ya mundele te vrai Jésus eza me ya poso wana ya mundele te ozoka eloko wana siko yo mwana bilaka ozokota en conflit na Simon Kimbangu olobi ke yo oza mwana bilaka mfumu Kimbangu tout ça toboyi te eza bien mais osepeli na Lamborghini ozwi voiture Lamborghini bakaka ba 200 000 300 000 $. Mais sikoyo komemaka ndenge oza bezwa clé to clé wana yango sikoyo yo ozokoboya clé me omemaka na mondenge place nde problème eza yango papa alobi soki mwana balobi tata na ekutalaki bie papa alobi eske Simon Kimbangu bandimaki ete bato batekaki ezalaka bandeko na ye bandimaki ete ozomona bato baloba lelo mwana wi tata wi me mwana te yangenda babebisi bango bakoti christianisme selon yana bia omoni mateya papa yangenda te olanda ngo na bokebi to olandi papa yangenda na bokebi na tia message moko wana na koma centre de l'Afrique 4400 ans papa ateyaki mpenza alakisaki mutu mwindu auta wapi ozomona nasala etindi na bamessage ya papa liangenda presque 95% chaque message na soko azwi yango azangisaka likambo moko te na kati ezala kaka mutu mwindo alionga wapi mpo na nini biso bato bona me ye wana kaka nde mutu aza accepte te na bato balobi biso bana bilaka toye mpo na mfumu Kimbangu ozomona eloko wana me obanda lelo soki yo oza mwana bilaka yebake balobi ke Simon Kimbangu na ndimi yango bolongi papa Martorel peut-être bocomprendre ye malamu te papa Martorel alobi wana kondimela Simon Kimbangu eza bien me kosalela ye te ekomi likambo mosusu ntango kosalela na nini kasi fo olanda bamateyi ya bapapa misato eza na internet ona eboloba te biso tokendaka kuna te ezali na internet tolobi te ke bakimbangise nyonso baza na bango nyonso wana baponama non baantikimbangise baza kasi bango bazodétruire lelo église ndenge eza boye baantikimbangise c'est vrai ke oyo baponama mpe ya elembo mpe baza libanda elingi koloba te ke lokola baoyo baponama baza libanda oyo baa na kati bango nyonso wana bao bafuti sikoyo bao baa libanda bango na nino bekwa non faut confondre makambo te bana bilaka eza oyo biso oyo ozomona ndenge wana joma boye na ala mwana bilaka nkili ekobikisama na baaction na biso tozosala boye ozomona oyo baa na nkamba wana ozomona wana baza bana bilaka bazotongaka mise wana baza bana bilaka oyo ozomona na ngola bazotonga wana bazomona wana atiki famille na ye azosala basacrifice église oyo bato basalaka basacrifice kosakana te ntango yo ozolia bamboge kuna na McDonald ye atiki vi na ye ake kosakrifie yango wana tota surveille wana aza wana akendela kaka asalaka bafutaki te vi na ye mobimba pesi wana Simon Kimbangu kasi eza mona bilaka te vi na ye mobimba asali bato mosusu na bana baplateau wana plateau de bateke atiki vi na ye makambo ya bien ake kovanda na zamba na kombo ya Simon Kimbangu kasi mona bilaka te wana bilaka kasi makambo kaka biso lukaka komona eza makambo oyo ke tozomona na misu boye bato ebele bazosala batravail moko spirituel na ndenge osakana te atiki vi na ye oyo ke yo moto mibenge lelo mwana bilaka soka bino osala yango peut-être okosala te
atiki vi na ye makambo ya nzoto atiki okotala age na ye bokomona komi 48 ans vi na ye mobimba na makambo église donc esi mwana bilaka te yo mpe okoki na kozala mwana bilaka mais ezala kaka te ya monoko ozomona ezala kaka te ya monoko osalela ye na kolandaka makambo oyo bapapa misato balobi papa diange na kutima kokozala te moto akokota en conflit na Simon Kimbangu loba amoni ntango badiange na baye bakomisi yango eko basangisi yesu eza yo bamosu balobaka wana eza kohumilie Simon Kimbangu bozosangisa ye na jésus ozoka eloko wana donc bo comprendre makambo nazo balabi bo confondre te bokanisa te ke oyo bozomona bakimbangisi yana baza bana bilaka na ndenge moke te nga naza mwana bilaka ngamo soki moto akabi soki azali mwana bilaka te wana etali ye nga naza mwana bilaka nakosalaka kutu te ntango mosusu makambo oyo ya basacrifice oyo biso osali ntango mosusu ezosenga mpena yo eza lokola neti moto atangi yo kutu ekole primaire na mokutu osilisi yango te ozoki kose compare na moto wana oyo esa atangi aza na avance akosakana te tomona aza na avance akosakana te eloko kaka nde biso baoyo tokokoyeba oyo biso toza na liboso fo toyeba ke nzambe atalaka ebandeli te atalaka suka yo moto lelo oza kona kosakana ozomela masanga okoki mpe koya koko mpe moto ya liboso parceke biso bakimbangisa sikoyo tozosakanela yango ozomona soki yo so comprendre ke se Simon Kimbangu nzela asalela ye koloba te ozozela parceke oyebi mokolo okufa te yo bandi soki oke kuna Simon Kimbangu oyamba yo parceke ondima ye kozali mona bilaka mpe ondima ye koloba natambolaka na foto ya Simon Kimbangu ntango okufi botango mwana bilaka yaka yo amona bilaka yaka mwana bilaka wana olata tene ya militaire yo mwana bilaka yaka mwana bilaka yaka bana bilaka ekozala te ke groupe ya bato moko bango baza bana bilaka bango tokondimi olobi kaka mfumu peut-être bakimbangisi mosusu kombo mfumu Kimbangu osala bango lowa eningisa bango biloko nini te kasi ntango tolobaka mfumu wa longo mfumu wa mbanza soki moto balobi mfumu Kimbangu kasi eza mpe problème te mfumu wa longo boyebaka na banzembo mfumu wa mbanza mfumu wa longo mfumu Kimbangu eza problème te aa problème te mais kozala bana bilaka groupe bato bobo babomana basala sososo na bango bana bilaka bango baye wana biso siko tokenda kobeta oya kobeta bakimbango na eshinga oya kobeta nakobeta yo yo ozaki mbangisi osaka mwana bilaka wana kobeta bamosusu bakosala koloko neti bakomenase bakimbangisi bokolwa nkuba blaka pa bosala ebere te makambo ala ekosalama ekouta ekosalama na ndenge moko boye force moko spirituelle ekosalamaka mosusu me kokanisa teke soki olingi osalaki voyo na yo oloba bilaka bakimbangisi wana oyo kangama oyebi moto yango te zala mpe na pema parceke ntango oya wana yo kokasa te oya okuta mpe basi okozwa frappe akosakana te yo osala omoni bamama basala basacrifice na bango bazotamba na nzela elobi ale biso bakibangisa bakobeta male osali violence na yo okozwa lukutu ntango mosusu ndako na bino bayebi yango okozwa mpena problème nzambe azalaka na balangage na ye moko spirituel oyo ke ntango makambo wana esalamaka yo moto okozala nango na contrôle te c'est vrai ke papa na ndenge alobaki bakobamba bino mabanga ezosalama deja yokanisi soki par exemple moto ake koloba liboso par exemple tomona bato basala bavideo bazokritike makambo ezosalama na nkamba c'est vrai ke fo bodénonce makambo ezosalama na milieu ya église kimbangisi même soki esalami o paster asali yango o bomoni o papa martorel asali yango o bomoni ko papa paul asali yango o papa fo bodénonce mabe wana ezali bozwa koresponsabilize bango na mosala na bango to bozwa responsabilize bakimbangisi me bokonfondre makambo te kuna bana bilaka bazali oyo basacrifice basalaka wana moto atiki vi na ye ntango mosusu motu mobimba na ye ezaka $2000 me mosala ezosalama ya mise azwi $1900 akaki kotia na église yo ntango mosusu oyimaginaka nano osala likambo ya ndenge wana te bana bilaka bango wana parce que soki lelo oyo oza na ba 40 ans 50 ans ozobakanga mona bilaka ofandaka wana masanga yo moko mta liboso oza kuna esika moko tokenda kosalela ye Simon Kimbangu yango mpona kochange lobi bato bakoya lobi mpe baputa non ekosalama kaka na bareunion te biso ya bana bilaka groupe na biso ya bana bilaka yo yamono olingo koma mwana bilaka yaka okomi mwana bilaka bandale ezalaka ndenge wana te ezalaka okosalaka te oyo bozomona eza parce que division oyo eza temporaire
ezala ba o bana nkamba wana ezala ba o bana mokoto wana ezala ba bana bilaka ebele batondi kuna ebele mpe baza libanda me o bana libanda boloba te ba o wana kuna ba bayuma biso tokende wana kaka tozwi yo bapasi yo nyonso ngana mona yo kozwa kansatere kansatere ntango yo beti bataba bongana na tie bobeta koto ali na baloli mpe koto lukuta waya oye pena okuta pena bato moko pena boye pena omona yo oya obimisa misu boye ntango mosusu okomprendre te ozomona parce que na bana bilaka na mpe bayuma baya te bato pena bavrai sacrifie oyo pena bazosalela pena simo kimbangu bazali ozomona oyo toyebi makambo oyo papa na ngenda alobaki eloko nini ezoboma parce que bato oyo kaka balion nde baza ebele oyo lelo eglize ekomi lokola ligablo bato wana fo kodenonse bango yo moto oza libanda oza susi ya eglize kimbangisi bakokwa simo kimbango bango babongi fo kodenonse soki si c'est papa marteau dénoncer papa marteau loba makambo oyo eza bien te si c'est papa paul dénoncer papa paul si c'est papa simo kiangani dénoncer yango loba yango te makambo eza malamu te boye na boye na boye na boye to papa marteau alobi wana andimi ke soki meme bolobi ke azonga na kongala aza prêt wale bayaka basolola tikona bakeba na papa marteau aza lion te ke soki akutani na mutu azomonaka na mutu akolia ye non aza mutu okolobaka bo ale banda lelo nkamba bengisi bakokwa simo kimbangu ne fiske kosolola bino mutu boza libanda bano kimbangisi bo mpona nini ata chance wana te ya kosolola ataka masolo meme ata na ndenge eglise na kati kaka ya kifami cousin na munoko biso bolingo elobi na papa marteau pai nyonso bazoteya bolingo okela mokoto bolingo totubela tokomi na suka mbula totubela tosambela makasi tokomi na suka mbula me ekoma na bino okomona aza wana na cousin na ye moko bayokanaka te okomona tata paster azoloba tosambela me okomona abenga ya mwana na ndako parce mwana nakenda kosambela kuna te okomona tata paster auti oboma libala na ye parce que mwasi aza mutu ya 26 ayokanaka te na babokilo na ye parce babokilo na bango bazalaka bien na papa martorel ozomona me ntango akiki tosengi bolingo atanga mpe bible azotanga sur quel yango papa martorel alobaki sur quelle doctrine ozomona na doctrine nini wana oyo tozolakisa na bato mokili kasi wana nde baquestion bino bato boza libanda fo botunaka kuna parce que la mena boyoki mama christine mpa aloba yango ki mokonzi te toreconnaître ndeko na biso aza kuna ye chef spirituel représentant légal boyoki mpe papa paul batuni ye question papa yo oza na bato na yo awa mpo nini teke ozwino mpe kalupe mbala moko ye alobi non nakosala ndenge wana te to nasali bongo na kobebisa epuis na kokwea me nyonso omonake yo ozana na mboka moko boye bato nyonso wana baza na ya yo banizwano bango abi non eloko nini bazozela eloko nini ezangi okolobaki ale bino nyonso ale soko yo okendaka na toi yo oza enon kimbangisi discours wana yake omoni bango nde baza wana siso monene babaki wana biso torespectaka basali ya nzambe oyo balataka baveste te oyo balataka so veste yaka veste kolata liputa lokwa simo kimbangu il faut atambola makolo ngulu wana nde tomoni mwa spiritualité moko na kati wana tokaka toyaka boye kaka tozolimite nzambe azala na baforme moko boye tozomona problème place ezali donc esika yo ozali olobiki mwana bilaka c'est bon toboya yango te toza mpe koreconnaître ke na église kimbangisi balion baza ebele oyo baye mpona kolia kokomisa l'église lokola ligablo baza ebele yango biso oyo bajuma tozolamusa bakimbangisi te ozomona sambela kama misu sambela kaka non mbala mosusu mpe sokolobi tosambela tiaka liboko moko bona atala okoto oyo parce que aza na confiance no te na okangalisme moko na atala okoto oyo ozomona bato wana baye kobondima kaka bako te ekomi systeme ya vérité polele mingi okomona okeye place osalaka na mosala barespectaka yo okei bisika mpona soki na ndani na yo barespectaka yo ozala mosusu soko professeur moko bosoko wapi okomi na ndako boye okomi na église okomi yuma okomi mutu moko aboye kaka do mosuku na ndenge moko aboye na makambo oyo eza ya nzoto yo okomi komona omona kolemiso kaka eza makambo molimo keba makambo molimo yo mpe makambo molimo ingeta makambo molimo ya molimo te eza nzoto eza ya molimo te
likambo soki eza mabe dénoncer yango nzambe akoboma yo te parce que odénoncer likambo ya nani même soki okufi na nzoto bongo na molimo sikoyo wana yango nde important nde nalobi awa soki lelo yo oza mwana bilaka ofandaka na ndako na yo mela loma osalela Simon Kimbangu te kaka komona mwana bilaka yo mwana bilaka yo osenregistreki na groupe mwana bilaka yaka yo mwana bilaka oleki ntango nasu mwana bilaka yo ozala koresiste kozala mwana bilaka ndenge ntango mwana bakimbangi so basala ezalaka ndenge wana te yana makambo oyo fo bino oyo ntango mosusu bozalaki na retard ya kocomprendre makambo bapapa misato balobaki fo approche bana bilaka lokola bajomaki boye baza ebele na bapari wana bo approche bango biso toyini toyekola papa yange nalobaki nini bo bavideo eza na internet ebele alingaki nini comme ça ndenge nini tokoki kosalela ye botika guerre wana yake papa yange na bango bazwi christianisme bakoti wana donc wana boza contre Simon Kimbangu zoka parce que Simon Kimbangu ezali ye différence nini eza wana lelo bato ya 3 ye wana Simon Kimbangu ya 1921 Simon Kimbangu kiangani ye wana moto aza na kondima na ye soki amoni eza problème te eza kondima epousse yake ndenge wana eza problème te bato mpe bazala na 26 bamona yango mpe mabe te babetaki maboko wana matuka voilà totala bisa Simon Kimbangu eza problème te eza problème te yo mpe ndenge ozala mpo kozala mpe tata na bino soki ozala mpe ndoluvwalu tata na bino soki omona ndoluvwalu kasi ozala kozala mpe tata na bino ndoluvwalu banini epai nini problème ezali oyo place biso okomaka na problème kasi bino bobe ndeni basimon Kimbangu bakozala ebele basimon Kimbangu bakozala ebele te basimon Kimbangu bazalaka moke baesuki ka ndenge wana eloko Satan asalaki eloko oyo Satan asalaki ntango akei pa ya nkolo Yesu ntango akei pa ya tata Nzambe abi non fo kende pa ya mwana na likambo oyo abude jamais acréé rébellion mais suka akomaki convaincu akei na likambo oyo babi kende pa ya molimo santo abude te donc nga sikoyo nakoma 40e personnalité 4e abude te babwakaki awa na se ozomona est-ce que soki andima ye kokende kuna banga bayakise 4e wana eza question yo mutu okolimite nzambe te nzambe asalaka kaka oyo elingi ye ndenge ye moko alingi lelo ebele bomona mvasi moko azalaki mutu mo spirituel parce que abomonaka na forme aliputa soki abetaki mpena jean ou bien ensemble à cuir muni bonaka weston mpena na makolo boye mpena azoya wabeta mpena marche Simon Kimbangu bali enga salisa mpena mutu boye tomboli mpena pantalon mwa likolo atie mpena boye tosambela bongo wana eza ye te mais soki omonaka liputa banini tosala soki na se banini tomonaka ozomona eza na bafoto mosusu ya papa Simon Kimbangu na kati kuna omoni papa Simon Kimbangu ya torsini soki ojango ndeni Nzambe asalaka kaka oyo ye alingi yo mpe kimbangiso wana kota na internet okomona papa ya lunga na kiangani na tribune mpena boya kilote na veste donc papa kisoki na ekoti na ye abeti mpena zabola mpena bongo ekoti ye wana mpena Nzambe okoki kolimite ye te ki bandeko baona papa Simon Kimbangu c'est Simon Kimbangu bande place nini biso tokomaka na problème eza ntango badiscours ezali ke ye kaka bandeko na ye te bacontredire posa ya bapapa boyoki papa na ngai nalobi c'est moi Simon Kimbangu est-ce que bondimangu mais kota suka kuna alobi nini ye Simon Kimbangu papa kisolokele Simon Kimbangu papa ya lunga na pe Simon Kimbangu bimbi c'est kati donc ici pardon